Mbote Balandia, Info Plus HD officiel TV, et Zangai toujours, humble servante Nabino. Godé Boula Matindu, appelez-moi GD Boula la Colombe. Aujourd'hui, je suis encore là pour une petite analyse. Monsieur Tozarana, toujours pour Nakokani Samakambo. Mona, o ezotambola bien, Tolobeli, o ezotambola pe bien, Tolobela Ranabiso Kaka. Et aujourd'hui, je suis là pour nous le belelo moya muke ezotungisa peuple congolais. En général, en particulier Bakinois. Ça fait au moins 3 semaines, Tolala qui te la mouki boye, certains lundi, te maboula transport et komi passi, oh carburant, ils ont mon anate, ok, ba station nyon so carburant komi bitumba. Carburant ils ont mon anate, na ba kadafi kutu e mati, na ba station mususu ba kanga, mais na côté mususu tozo mona, tous les 4 coins à Kinshasa, partout au moins le pan au moins ezaki na moi coin veni, ba clôturer on a ba tol. Après quelques temps, on a fongoli boé, bâti station. Au moins, il pas un bâti qui va clôturer. Après quelques temps, on fongoli bâti station. En même temps, carburant ils ont monanité. Carburant vraiment et monanité, ça là qui au moins une semaine. En tout cas, ce qui est qui que vie na biso batou et ça là quand on a carburant on a to linga to kufa on a le baka à chaque fois quand on se réveille, il faut dire merci à Dieu parce que kota la pema auto pemelaka kota la bomo inabiso eza un peu cher que ba carburant na nyonso parce que so evi na biso ezai ke to bika neti na ba carburant en tout cas to lingai to zali souté pour ba carburant ndenge mona na kite wana bato bazanga mbongo boy to lingai to suka wapi to lingai to suka wapi po elingai ezalaka ba riche nde ake a bloquer ta station mon habitant stock nyonso eza bote ka souté c'est pour moi et ma famille alors nous les autres qui n'ont rien to lingai to suka wapi. Dieu merci parce que souffle de vie na opesaka ngo par ta grâce. Grâce na yo nzambe nde osalaka ke non, celle-ci peut se réveiller par ma grâce ndenga godé boula matindu lo na la mukiboé eza ngolu ya nzambe. En tout cas je dis toujours gloire à Dieu pour la grâce na. Je vais parler un peu du carburant. Carburant notre landa qui ministre ya hydrocarbures ya Congo ayebisaki biso malgré tout ce qui se passe dans le monde pour que carburant comme passe. En tout cas, à biso toi on a stock na biso ya carburant izali o ko sala biso ba 2-3 mois après to banda moi côté nguma tenguma. Mais ministre a pesa qui communiqué wana et ça qui pas même une semaine ba la mort au carburant qui mais c'était dit à quoi? Là ba congolais. Voilà vraiment maramba bon pour ça mais il faut qu'on a Congo nulle part ailleurs. So landeli ezana on peut le moyen gravité ezaka mo bloc abatu mo bende ba bloquer ngo batali no bokanga na ngo boy po esala boy po e mata po esala bezongisa to mona ki passe temps na ba transport et mataki donc chauffeur soka bimi asali effort azu moi 10 litres na yebi ke na 10 litres na nga o na bula na zulango ata versement ya journée bomba parce que ce qui carburant o esili na zonga lisu na station te ko keluka musupo na ozwa lisu te batu baza kunebeli. Place de bandako fout à 500 et comment 1000 francs, 1500. Place à 1000 francs et comment qui bat 2500. Donc au moins ma au longwana on est tirant point ngaba au comme victoire ils en ont ba 1500 2000. Au tuni moto au tikanga victoire 5000. Alors le bango azane à l'aise. Aïe ba teke muto no le bani a muninga nga congolais ande ko nga c'est ma famille. Non. Aïe bien ngota lobi nango pasane à l'aise. Bon, tellement pe ba coopérant tel bon. Avec 5000 côté non qui dans ça dans un cop non bien moi 50 OK ça va au fouti pe OK kaka po au facilité pour battre mususu balia na bato des jours soit abimité en liate acha nimbo na banque te acha nimbo neza na poche na abimi a multiplier ngo akati ya lia ezonga bana balie alors soit abimité sukandeni mais et ko sala moi une semaine bongo après quelque temps ezongi nango moi normal. Mais ya ko kamwa ezaki tongo carburant ezongi nango normal bongo ba transport wana mataki wana etikala ki suko kitate etikali nango kaka na ba prix nango wana. Je n'ai pas compris pourquoi même si l'état na biso ya Congo ezoloba muto amatisa transporter parce que carburant pe mataki te e monana kindete et non que e mataki nango te mais ba transport e mati. L'État a zo pekisa ke transport et matate mais batikali na bango ka bongo na ba prix na bango wana. Place to ndao ki na ba 1000 francs etikali nango na ba 1500 2000 etikali bongo rien ne change. Et mutoza na epé à l'aise à ça bon je sais pas ce qui ba gens ya transport au bazana nzela bazara juste kolongola ba contact ya ba moto
bazaka juste kolongola ba bengango bani bazaka juste kolongola ba numéro ba matricule ya mituka kolongola ba plaque oui bazaka na juste pour na longola mais ko contrôler que transport eza combien bo futa batu combien basala ngote mais en d'autres termes to benga bango ba contrôle na bango je sais pas si zaka ya mikanda ya mituka bien mikanda ba moto non ezapé contrôle ya contrôler pe ba transport ko ebake batu ba futaka combien pour ba koma place tel parce que hôtel de ville ne abimisela ka biso ba tarif ya ba transport ezalaka vraiment tout un gris comme ça bakomi ma de rond-point ngaba à Victoire bakomi prix nango 500 francs de Lipen à gare centrale bakomi prix nango o ezalaka mais nanzela na réalité yanzela to kuta biloko wana te on se retrouve moi je peux quitter nabi bon place na ok des transports nangi kozulanga 5000 francs je préviens mes 5000 francs mais comme nanzela 5000 wana esili tu n'as même pas arrivé là où tu partais au commis même pas. Alors dis-moi, babilo kwa bongo ezo sala ke batu misusu omona bango wana penza banda kenda ya kane kotala batute non asala ngo pe na volonté na été. C'est peut-être atala pe bonga transport. Lelo Kinshasa comme ke tala moto. Tu préviens ton aller et retour. Ko tia mutema na mutute parce que il y a beaucoup de réalités ko ke kuna pe okuti na oyeti. Ok, kuna ebisa ki oto okuta na me ya bimi bo akekuta na contre ta moyen air wana bo fixa ke bo okuta na ezate. On se prévient toujours, toujours ko prévenir ba transport. Ya omo na appelle lo batu ba komaneti moi, omo na batu ba komo dire moi mutema mabe on dirait bolingo ezala lisute non bolingo ezala ngona mitema mais ba circonstance oto okuta na ngonde. Ngana roza la posa ki tande konanga par exemple na bibwa. Naïbi que aller-retour Bibo, je peux prévenir même 5000 francs pour na kende na ya zonga. Mais na bimika na kwea na komia wa transport to eba na biso na ozwa na mbala moko kingasani so za na Victoire Ozumba moko kingasani ok. Et koma babeli na no de bonhomme. Bokomi na de bonhomme wana après ba yobeli la sous Pascal. Bokomi Pascal après ba yobeli la kingasani. Bokomi kingasani ba yobeli la terre jaune. Bokomi terre jaune ba yobeli la Efobank. Et faut pas que la Bible. Tu vois, ezaki na notre trajet ka moko mbala moko riboki bokomi mais ekomi 4 5 6 nzela ka wana moko. Tu vois que Congolais n'a pas un cœur ya oyoki la muninga ni mawa. Il est là, il récolte son argent, tient na poche, il n'a même pas besoin de faire souffrir bandeko na ngai. Et nulle part ailleurs kaka na Congo en plus kana Kinshasa na biso. Vous voyez? C'est ça ce que je veux vous dire que Congolais, il faut avoir un cœur. Je sais pas na bambo comme misu soutan to kenda ko kutana. Au moins na bena boy anende ko na otano na nte mozwa ya en charge ko te ndeko na ngai. Bana no ba komo ba oh non ko na biso. Te o tante na biso mais ana kini to nyongana. Pourquoi pas bolingo na muso eza na bamboka musu to memango pe na Kinshasa to bandango ana kini. Non, même la Bible nous dit que avant ya ko bando bongisa libanda banda nanu na Jérusalem. Jérusalem na biso ya Kinshasa alors. Avant ya okende ko banda nanu côté muso. Avant biso ba nation to eba Jésus. E bandaki no epa na bango moko. E bandaki no bato mboka na emoko nde bato bayambaki e bien tende sali ke abima libanda biso to eba. Na koti kuna te parce qu'aujourd'hui on ne parle pas de la Bible, mais j'ai voulu seulement ko fungula mutumo mayeli aiba ke Congolais il faut ko milinga. Totika ko se faire souffrir. Carburant et matité. Carburant comme des mois passés. Alors ce qu'on joue à Mouke, il faut travailler avec ceux qui ont travaillé boy. Na bomba lisumbo ya osomba isu 10 litres lobby, oyo ya mbwengi, oyo ya versement. Ce qui est coquille coquille. Tu peux même tripler ba mbwengi na yo. Au salinyoso aujourd'hui, demain tu seras encore en route. Oyo luka lisumbo. Bambon on peut en tomona asa boulia sisi akeko se retrouver na kapela tabande tabangulu ndengulu bofore ke zongi castel kutu kolobate asa nini pas signo soyo kisi batona saini asa lelo te. Quand on travaille comme ça, soit on travaille dans bon cœur, nzamba osunga ya opambola, tu vois que tu vas te stabiliser d'abord. Parce que notre travail, moi je travaille pour me stabiliser. Naïbi question dans une bonne je dois faire ça. Même mutu soit a onyonga batinanzela po azo mbongo azo pemba wanga tia na poche. Aibelo wa sala ngota ke ko se retrouver na ona shaba. Ali ba Thompson na minene wana esili mbo wango esili na. Siko bato yo kisaki bango passe pour na mbongo wana. Au monde que au pesi bandeko na passe pour rien vraiment.
carburant et comme nango moi passe mais to senga pe na ba kondi ba meka koyebisaka biso ba vérité mususu po to monela yango passe te to ezala te ke to sutukela yango te. Quand il y a un problème boyebisi peuple que non to sala boye ezongisa boye Nathan boye nde kozala boye après na boye kozongisa boye muto atie na muto ayebi ke non ça se passe comme ça donc nde toza boye dans une semaine carburant ebunga bon après wana ezonga nango tozonga normal bato pe bakosala mwa stock na ye muto azwi asomi na ye mwa 100 litres na ye atie na ndako ayebi ke nabulaka par jour ata 20 litres ok 100 litres nanga opo na 5 jours tina zelaka semaine wana mususu muto akosala bongo bino bakonzi vous nous laissez seulement comme ça. Ezaka na tongo mo lundi banga monga sale mami pe ka lundi na kamwaka ezaka na tongo mo lundi muto abima na reboy transport ezate qu'est-ce qu'il y a oh carburant ezate station kuna bazoteka te un moye c'est quoi même yesu ayebaka ka kendaka ozonga ayebisaka biso ka ozonga même ti lelo ndenga ya te boye to kosutuka te tango koya to ayebaka na yebisaka de abino ke no ya botika ko surprendre biso na makambo susu bopesa biso mwa ba éclaircissement mwa ba itinérance to yebaka ke non ndenge eza boye bayebisi biso to sala boye to zongisa boye parce que epesaka biso pasi. Il y a d'autres gens qui travaillent baliaka na bateau du jour abimi boye ayebi ke nde na abimi boye so na teki na longola 3000 francs na ngai ya likelemba na longoli 3000 francs na ngai ya transport moi 6000 wana etikala matembele na fufa bana ekoka na bombi moi capital nanga mais tango abima na nzela akutani na ba transport place à 500 comme 1500 et kwamboye mutu yango zomona congolais azana on a 30 ans mais so talie ba comme le quoi comme na 50 60 parce que ebele o ezana mutu eza ya yete charge vraiment bozo pesa biso tant que tozo la flou toyebelo ko mokote yango ezo sala bongo. Je ne suis que là pour parler ce que les gens parlent oyo bandeko ba mona kinga ba bisa kinga ke bula lobela biso na problème ya carburant yango petina kinga na ya liboso na bino bandeko na ngai ba kondi na biso ya mboka to mekana ko lobela likambo carburant bo éclaircir biso très bien toyeba qu'est-ce qui se passe et que ba station mususu ekanga et ça la ralisute carburant mona na kate mais je regrette il y a beaucoup de stations on a nous coûte bandi na misalati ezotonga mapomo mbongo ngo ya ba station c'est comme si yaki nango ya sika eye belenga utna bando bule pe na sala mende na moni boy na lembi na nganzo tomba moko mais bo éclaircir biso toyeba pourquoi ezo sala bo semaine moko et que moi bien semaine mususu et yindi semaine mususu et monanité pourquoi bo meka ko expliquer biso bo meka ko expliquer population bayeba po ba ko taper na jango et surtout kisaka bisoté. Merci beaucoup. Je pense que je dois dire merci à l'équipe technique rédactionnelle. Il y a Info Plus HD officiel TV. Merci à mon réalisateur Gypsy Abon, il est valable. Bien en plus, papa social, les sous. Ce que Jésus-Christ, Nzambe, ya pasteur, acheté Lita, Ayete. Bye.